Bana ba États-Unis bazali kopona lelo mokonzi ya mboka na bango kati na président Donald Trump républicain na vice-président ya kala Joe Biden démocrate viwalingala ekopesa bino bilembo ngonga na ngonga na ba plateforme na yango inso tango ekobanda kokwea. Président Félix Tshisekedi azali kokoba koyoka bato na palais de la nation na Kinshasa. Lobiloleki Joseph Olengankoy mokambi ya Sensa asengaki ete Tshisekedi akutana na mokonzi ya kala Joseph Kabila libanda na bato bapelisaka moto pona koluka kimia. Bai FCC bazali kobongisa likindo ya bango ya mibale uto lobiloleki mposo moleki balakaki kotikala sima ya mokonzi na bango président ya kala Joseph Kabila. Moïse Katumbi asakolami kokoma na Kinshasa au mwa mitano na ntina na masolo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Nzoka nde lisanga linene la muka lisangisi ye na bakambi bamangomba masusu lizali komilengela kobimisa liloba na bango po etali boyoki bato président Félix Tshisekedi azali kosala.